Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Jomak Show lelo toko sala mwana lise muke rapidement awa juste le temps ya kocheke mwa babilo mosusu awa na kocha mwa extrait moko. Soki boyoki bandeko na nga bakimangisi, soki boyoki mwana ya papa moko aza koloba ke bapapa batikaki mutu te, finga ye ou bien lobela ye comme ça, finga ye ou bien lobela ye comme ça. Oyo balandaki ngai pe bakolanda ngai ya solo nasali mwa petite video oyo mpona kosenga bolimbisi vraiment bolimbisi, nasengi bolimbisi na ndenge na émission oyo nasalaki oyo peut-être na mentionnaki mo ya kofinga. Vraiment bolimbisa ngai oyo na phrase oyo nalobaki ke soki mwana papa alobi ke bapapa batikaki mutu te ofinga ye. En tout cas, sincèrement, au fond du cœur, na sengi bino bolimbisi vraiment ya bolimbisi na fukameli bino oyo bakozwa ba vidéo oyo o partager yango vraiment massivement na bato nyonso po na ndenge munoko ebetaki libaku ya solo munoko ebetaka mabaku. Asengi na bino bolimbisi na maloba wana oyo elobamaki na video wana ya solo. Bolimbisa nga boza bana ya papa Simon Kimbangu, bozali bana ya bolingo mibeko misala. Donc yango na ye kofukama liboso na bino po na maloba wana ndenge na betaki libaku. Naza na eloko mosusu ya koloba likolo ya wana te, nasengi bino bolimbisi. Merci na ndimi ke bolimbisi nga. Merci. Bye. Eza ba leçon moko ebele na kati wana pona komona ke voilà likambo salemi moto ayebi te donc asengi pe pardon nango. Mais lelo nalingi nakota muke na liteya oyo tokoki kotire na kati ya likambo wana esalemi. Alors na kati ya likambo wana esalemi ezalaki na sujet moko oyo ebombanaki na se wana. Lelo vraiment na bo excuse nga soki na ozwa temps mingi mais na olinga nazala mokuse. Eloko moko ebombani na se wana. Tango na yoki maloba wana lisusu na yoki su na lobi eske ezali likambo oyo teke nzambe moto atie likambo oyo po tomeka kososola eloko nini oyo abombi na nsima ya likambo wana. Malgré ngai Jean-Marie kibomoto na ngai nalobelaki yango et puis na sengi bino pardon na ndenge bolandaki biloko wana vraiment esalaki passe. Mais totala nano est-ce que ezali ka par hasard nde likambo yango ebimi ndenge wana ou bien pourquoi ebimi na ndenge wana? Bandeko na nga bato wana tango bakufi biso to banda ko kritike bato wana ke batikaki mutu te. Omoni na point nga nazokoma nango moto bandi ko kritike bato wana ke no bato wana ludikikilu batikaki mutu te. Pardon bana ba papa na biso, pardon bandeko na nga bakimbangiste, to mekana nuko raisonner na place wana.
de organisation ya monene ya kimbangiste oyo eleki grandeur ya pays. Bapapa bakufa batiki biso na bonzoto bakei. Biso tolobi ke bapapa batikaki mutu te. C'est-à-dire tokotaka zamba tosala tokabola baparoisse mutu na mutu azwa ya ye paroisse mutu na mutu asala oyo ye alingi. Oyo injure te. Bofingi bapapa te. Po boza kososola te, boza ko comprendre te. Tant bozo loba yango oko comprendre te. Mudi kikilu papa batika ki mutu te. Bobenga papa arma ayawa totuna soki ba papa batika ki ye. Tant bozo loba ndenge wana. Oyebi ozo finga indirectement papa ki soloke de papa dialunga na papa diangenda kutima. Papa Fumwambanja oyo atikalaki na église azali ayebi administration na niveau moko ya kosakana te. Tango ba papa bakufi, mibale bakufi, abengisi église. Conclave, il faut toluka nenge nini tokotambolela. Conclave moko te ya kobengisa batu kaka brutalement ndenge wana. Non, abengisi batu toluka nenge nini tokotambolela. Bandeko nanga. Mutu wana akoki kotika batu te. Akoki koloba te ke entel mutu akozala boye. Est-ce que tango za koloba, tango zo loba ke ludi kikilu papa atikaki mutu te. Bobenga papa armat atotuna ye soki papa atikaki ye. Boza kofinga tata na biso. Boza kofinga batata na biso ke bazalaki mayele te. Pona ko diriger église munene bisno nde bolingi bo apprendre biso ndenge nini ya ko diriger église oyo o bango basala universel biso to sala te bango batu basala église wana universel ba prévoir eloko moko te ba prévoir successeur te batiki balobi boko tazamba bo débrouiller omoni batata baboti biso balobi na biso boye le 10 août 2001, juste après Kokunda Mama Nabiso, Mama Dialungana, Papa Vanessa Biso Bana Nyonso, une semaine avant Liwanaye. Papa Vanessa Biso Bana Nyonso, Obazaki présent na Katina Kinshasa, Tovandaki na Papa Amboka Nkama. Papa Vanessa Biso ligne de conduite au Toko Kostala, poète Lingomba Naye, après Bango et Kokobebate. Papa le baki na biso te ke boka bata papa simo kangani botiaye kimbangu kangani botiaye représentant légal te papa le baki na biso bote papa le bi na biso boye na le 10 août a le bi été bana na ngai boko ko sala likambo moko te soki bino nyonso bovandi sika moko te wana ezalaki parmi makambo le blague biso mais ezalaki plus important o ngana koloba na yo sika sikoyo alobi ete mwana moko te akokanga décision na ye moko abi à chaque fois bokokanga décision mpo na lingomba il faut bino nyonso bozala esika moko réuni bovandi ensemble et bokangi likambo biso tokosala tokobénir likambo wana bopesi yango na baresponsable de l'église wana soki otuni ndeko na ngai nyonso en tout cas bakopesa yo eyano nga na yo topesa yo le bandit est au bon la macam, mais en tout cas si on est sincère, c'est parmi les recommandations clés où il y a papa na date le 10 août 2001 na Mboka Nkamba de 16h jusqu'à 21h papa a coupé sa biso ba recommandation oyo pour tout ko tambo salingomba. Ça jusque là sincèrement na kolobana ndenge solo tutuko biso moko tutuko bisana tutuko ko bebisa te pour être lingomba ko koma na niveau te comme lelo. On a eu 3 Simon Kimbangu dans la famille. C'est Simon Kimbangu, il y en avait 3. Papa qui solokere azaki na Simon Kimbangu mibale. Papa Dialungana Simon Kimbangu moko. Mais ali yango critère te tozoki papa Simon Tolobi ale kaliboso te eza yango te. Parce que papa Simon toza na kisoloki le Kimbangu azali. Kisoloki le Kimbangu azali azana Canada.
il n'est pas que pourquoi pas moi. Mais non, il y a un autre critère, tu tenais compte d'un critère, on a été. Tu vois qu'il y a Zakulutu, pourquoi pas il y a Naliboso et Ningomba. Puisque Bissonios, tu dois savoir que ça je vois pas pourquoi. Même la présentation que Papa Simon a le 26 août, dans Boka Nkamba, ça veut dire honnêteté, le lot, il était chef spirituel et tout ça. Tout le monde a vu ça sérieux, tout le monde a vu ça sérieux à Tamukete. C'est les habitudes de l'acte que Papa Simon dans le 26 août, tu dis que tu es chef spirituel, tu es le représentant légal, les aïeux comme titulaire. Bissonios, tu l'as dit, tu as Simanaï, ça les adjoints. Mais ils ont été que le lot de Wangana Yango, Beto le Banaï qui est sous-souté, non, c'est faux. On est sous qui te côté, c'est pas propre devant Dieu. Tu vois, tu as sur net, le Bossan Zambete. Tu es responsable, il faut te dire, Bang en Zambé. Mais tu n'as pas Bang en Zambé, ça te roule que Papa Simon y est le sous-souté. Non. Ceux qui Zambé, on est allé en Zambé. Mais c'est pas à nous à dire aujourd'hui que parce qu'il y a ceci, il y a cela, tout le monde là, non, c'est la propreté, la mission de Zambé. nakanisi bandeko bouti kolanda mwa extrait wana lelo tosala mwa analyse moko rapide awa tokokende mbango parce que nazala bulo moko na nasala awa nengaka na ya awa nasala mwa analyse moko rapidement mpona koexplike bino makambo ezoleka nakanisi bouti kolanda ndeko na biso papa tobandi me tokobandela kuna te tokolobela nanu makambo ya mafinga ya soni ekoti na kati ya nkamba. Bon, nakanisi bouti kolanda mwa video moko na chaki wana oyo eza koexplike makambo oyo eza koleka mikolo oyo parce que bato mosusu bazalaka na retard kolanda bainformation bino moko bomoni bato oyo bafandi na nkamba pembeni ya papa Simon Kimbangu Kiangani oyo tolobi bongo bacharge de mission. Mutu lokola nga naza mutu simple naza na poste moko na église te mbala mosusu nakoloba nanga mpe makambo me botala dimension na ete so bozo comprendre likambo oyo charge de mission donc aza mokonzi munene na kati église donc ntango ase présente wana bato bazomona directement papa Simon Kimbangu Kiangani me tala bagenre ya maloba to bainsulte to bamakambo ezowuta na mutu lokola chargé de mission oyo azorepresente papa Simon Kimbangu Kiangani nakanisi esila nyonso bozali soki bovandi botali bocomprendre parce que biso tolobaki na bino na makambo oyo soki oza koloba verité suka okolonga na yo kaka nakoloba na bino depuis kala bino moko bomoni sikoyo boyoki papa tobandi boyoki nani oyo papa apo ozomona nga natyelaka bino bapreuve soki likambo esalami nazotyela bino bapreuve donc bapreuve eza ezolakisa makambo oyo nalobaka jamais bokoyokanga na kobima wana banda kofinga bapapa toza koloba makambo oyo toza komona eza kosalama toza kodenonse makambo ya mabe nakanisi sikoyo bino moko bomoni tolakisaki bino nalobisaki bino depuis kala wake bato lokola bapapa tobandi bato lokola bapapa apo baza bato baza nzela moko jamais bokomona papa tobandi ayawa aloba makambo aloba ngona bapreuve jamais ainsultaki afingi papa Martorel awa afingi papa Paul ti lelo azokonde kosala tumwatu baémission ya mike wana tumwatu baémission bato batalaka yango même pas nayebisaki bino ke bato baza na nsima na ye oyo baza kopesaka ye bamakambo bamona lokola lider na biso abangaka te abimi mpo aloba makambo mais lelo oyo maske wana oyo ezalaki wana ekoyi moi lelo akomi na kipelekese akomi ayebi su likambo akosala te lelo oyo donc match balance roquette ezobeta oyo kowuta kote oyo nayebisa bino na garantir bino yango biso tokobima sain sauf mpo toza na nzela so nabi biso na yo moto ofandi na ndako oyo ozotemela bomoko oyo ozoluka réconciliation okoganye olonga
ozomona bakobima wana bakozala bempoli bakofinga bakoloba tala ye kuna mokuse tala ye kuna boye tala ye kuna lokola makaku tala ye kuna boye nyonso wana ezalaka mpo batya biso misapi na mongongo mpo toloba makambo oyo lokola bandimi te bango nde baza bandimi te nakasi bino momona yango sikoyo éducation oyo baza kozwa soki moto oyo afandi pembeni ya papa Simon Kimbangu Kiangani chargé de mission akokokende na télévision ozomona manque ya sagesse balobaka soki oza intelligent te ezala ta na mwa sagesse intelligence na sagesse eza biloko mibale ekeseni me mbala mosusu esengaka mpe moto ozala ta na mwa moko na yango fo ezala me ozosentir ke bato oyo wana ezala ye apo ezala ye papa tobandi ozosentir ke moto azoloba ozosentir ke aza na inspiration moko te aza na eloko moko te vide na vide parce que azoyeba même pas ke soki nabimisi likambo oyo ekosala badega akoleka na télévision akoloba babuzoba na buzoba na buzoba ozomona ekokomaka wana nayebisaki bino tokokoma oyo kutu bomona yango eza moke ekoya nango ntango nyonso conseil gratuit kozalaka ake base terre parce que ntango nyonso bakoyaka awa balobaka makambo ekozala babétise na babétise na babétise nga nayebisaki bino yango ke ntango nyonso bakoya koloba yango bomonaka bato ya rateliki wana bafandaka chaîne ya Sony bafandaka ntango na ye bazosala baémission te parce que ntango nyonso bakoleka wana na garantir bino ekozala babétise na babétise na babétise ndenge papa Simba papa nani firma alobaki yango donc 3 égale à 1 ekokende de bêtise en bêtise yango lelo tozomona bascandale na bascandale na bascandale kasi sikoyo moto azali chargé de mission nayebisa bino lelo moko soki bozoyeba te avant natiela bino nini moko awa oyo bozomona nomination na bango wana ye moko moto atindelaki ngango ntango banome bango banini tusa ye moko moto atindelaki ngango mpona kosevante atindeli ngai yango ozomona epuis nabungisaki yango nazoluka nazomona te nasali ye mwa piège moko moke kaka azongiseli nga yango lisusu na ziongo yango monaki natielaki bino wana bino mwa botala bato sagesse eza te biso tolobi réconciliation 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 mais bango balobi balingi réconciliation te batimi tumwa tubatu oyo baza na vraiment sagesse te mpona baya kosala désordre ndenge ezalaki na lisolo ya roi Salomon mwasi oyo amoni ke mwana wana aza ya ye te bazowelela mwana na ngai mosusu mwana na ye te oyo amonaki ke mwana naye akufaki ake koyiba mwana bato aloba mwana ete roi Salomon lokola azalaki na mayele alobi nini lokola bozowela mwana yango abengi soda biyaka na mbeli kata mwana yango comme ça tokabola bapesa bango ndambu mokolo mwana te oyo azalaki mokolo mwana te alobi eza mpe ida bie kata ye kaka me mokolo mwana lokola ayebaki mpasi ya mwana susi ya mwana alobi mana mopesa ye mwana wana namonelaka ata mwana nanga pai na ye roi Salomon alobaki mwana aza ya yo apesi ye mwana ndenge moko mpe bato oyo bakomi na suka siko bazoyeba lisusu te bakosala nini baépuise bamakambo tu oyo bazalaki nango ya suka azala skisi aza na magi baza bandoki do babeti karte ya suka eza kosimba kaka te sikoyo eloko nini kosalela ye tofingana lokola bato ya mokili comme ça mpona to bango mpe barépondre biso tobundana bo comme ça ye moko mokolo mosala aloba bosakali mpe mingi ale agifle ezwa bango na biso bokozwa biso te oza comprendre balingi batokotala style na bango me biso olobaka oyo tolobaka ezaka mpona yo zwa mayele parce que histoire eza kokomama lobilobi ngana oyo tokozala te na bino bamisusu banaïve oyo bomonaka ke tika ndenge wana koloba te parce que soki orépondre okokoma lokola bango banini tout ça wana ezali vraiment sagesse te wana eza ndenge moko nayebi kuti soki obenga ngo nini yo kotikala na mokili oyo libela te lobilobi tokoleka biso nyonso ebomba oyo bakoya bakoya kokuta makambo balokuta bakoya kokuta bamasolo oyo babeti mpona batata na biso misato mosala kitoko basalaki nyonso wana bakomi na bajournaux oyo tozosala awako peut-être ofani na ndako omonaka joma bato ebele bataka mais soki okompare na campagne nano bango basalaka okomona te oyo eza meme kuna na RDC bakokende na bachaîne nationale oyo bamillion na bamillion ya bato bazolanda bakokende na bakomisana bajournaux bon na oyo eza rien
mais tu vas continuer ko beta biso peto tika pe po place vous allez faire ça la balance ezala soki batali kuna batali pe yawa batali kuna batali pe yawa bamona ah tala mwa nino ezalaka batali lisolo eloba maka yango natala bino nini moko awa boko comprendre que bamakambo suso biso to lobaka awa ezala niveau nini kaka ye papa apo wana aloba makambo ebele parce que on a tiré bino boyoki wana ezalaki na sangisi yango ensemble pona ezala vraiment molai mingi te bo comprendre bamafinga oyo afingaki papa to bandi bainsulte nyonso oyo afingaki nga na oyo alobi donc na sangisaki nyonso na kati kuna pona bo comprendre moto azali chargé de mission makambo nazoloba mais apart wana bamusicien batombokeli papa to bandi balobi yo makambo ozosala oza koloba makambo ozokontrola yango te ale babi biso mpe tokobimisa makambo na yo tokofinga mpe yo tokoloba makambo tokofinga mpe yo mais soki totali na makambo oyo papa to bandi alobaki bacontredire ye na eloko moko te donc bacontredire ye na eloko te oyo olobaki oyo olobi ezali bongo te tala version te ezalaki kanda donc bafingi ye yango nalobaki bango nyonso wana baza molongo moko oyo biso tolobaka awa yango wana nde eza baverité na bino bato bazali koapuye papa to bandi na bino baoyo bozo koapuye papa apo bokoya komona ke biso kaka moto kotikala awa parce que biso ozoloba verité totyaka baémission na biso ezalaka kuna polele kende tala yango zwa esika oyo omoni ke awa afingaki bato asalaki boye yaka nango awa comme ça ocontredire biso nalingi otala nano nani extrait Allo Tobandi Jean-Marie Tobandi tolobaki na yo en tout cas tokomi déchaîné oloki guerre bakoko na biso lero bazokangama soko oyokaka 37 000 familles bakangama 150 000 martyrs ezalaki ka boye so bakangi muninga yebake komitika bakanga ye alors lokalo touché pa batushaka te Jean-Marie tosi toyebisaki yo oza so mutu akopesa respect na minute oyo po tomoni role komo jouer ya kobebisa milimo ya bana bato ya kobebisa bamoral ya bakimbangisi ya kobebisa bilembo ya bana ya bato nalingi na expliquer mokili makambo na yo nakolobaka mibale nakolobaka mibale soko otiele yango tembe sala émission répondre ngai biso toza na ngola awa yo ozoloba kuna na Kinshasa papa simoki mbango kiangani asalelaki bato libondi lipo bake kobunda na golf hein? Quelle sorte de journalisme ozosala kuna na Londres tolobaki na yo soko ozwi machine na yo olingo kufa na yo ndenge bato mosusu bayebisi yo miyebi no lokozano na sida yango komoloba n'importe quoi po bato babunga nzela jamais bato babunga nzela te bana bilembo bakozala récupérer nangi naloba na mokili boye makambo na yo tozokende na nkamba kolata saki na 1992 tozaki na kare ya igreja ya pembe yokanga bien Jean-Marie yo zokanisa biso tobosani makambo na yo biso tobosani makambo na yo te toza likolo ya kare ya pembe chauffeur vie gomeri akenda na 26 tokomi na nzela nakotanga bakombo ba vie mosusu te tozalaka likolo ya kare me nazotangaka kombo na yo obimisa livre moko boye ya bafoto ya baporno okomi olakisa yango biso likolo ya kare yo mundimi yo kimbangiste yo kanga bien so bato baninga mosusu baza na Kinshasa soki babosani makambo biso tobosani yango te bobimisa livre bozaka bamise mine ya bamikolo likolo ya kare na biso banouveau tokotaki sika lero wana faki livre wana ezalaki na bafoto ya babétise livre wana ezalaki na foto ya babétise bobande kolakisa biso bozoseka likolo ya kare toketi yango ntina nkamba tokoti ntina nkamba tolatisaki esili bozwa ndeko na biso moko musicien na kotanga kombo na ye te mpo na respect na ye mais soki akolanda message oyo ayebiki eza ngai bolongola ye bilamba na kati ya nkamba mpo botala sexe na ye na makelele wana tobandaki kotya mbala moko pere mao que son âme repose en paix natangi kombo na ye ayoka makelele ayela biso mbala moko mpa bino bozalaki mbala moko ale bokoseli nzambe ame umpuluza
bokosani kosala libondeli ya bule aussi longtemps bobana osala babétise na kati ya Yerusalemi. Tango bosali babiloko na bino wana ya kolakisa balivre ya baporno nzela na retour na biso po tozonga Kinshasa bakanga na répété susu Vieja Marie bakosi soki peza ya solo soki peza ya lukuta o violoka mwana bato bakamwana biso tobosani yango te. Na Londres soki bazoloba na yo osalaka baporno baza na raison po makambo banana na Kinshasa makambo bandeko banana na Kinshasa toko panza makambo nyonso toyebi ya mabe. Yo en tant que musicien papa tango wana est-ce que musicien papa ko se comporter ndengo wana ko tambola na bafuta porno la saka biso baleki mate yango wana opesa bato yami bale mama mise moko tozalaka na ye na Kinshasa sa kufa na ye mama Manzei que son âme repose en paix encore une fois. Yo osala tout olala na mama Manzei olinga mama Manzei rese mama Manzei azaki esprit ngana za mwana mama Manzei bato bazoyoka ngai baebike mwana nazokosa te leki wana nazokosa te nazalaki le seul enfant chéri ya mama Manzei na kata fakikini eza ngamu na oloba na yo ozouta kuna soki na barumbu bande ko vanda tina kimbanseki kolandaka mama Manzei kaka bosala ekobo mama Manzei ayebisanga mwana na ye soki nazokosa sala émission répondre ngai yo mto si musala ko finga bato ba bêtise na yo to yebi yango Jean Marie yo za mundimite oza sorcier penza ya solo ba sorcier wa Kisangani o ba yaka po ba bunsa lingomba papa mudi musande les premiers ayo bande kwa Kisangani ba limbisa ngai po eza na bande ko mususu baza kuna baza sage baza mayele ko leka yo ba ko sala ba bêtise zo sala te mais ko mo fingisa bata Kisangani ozomala ba bêtise zo sala Jean Marie mbala Jean Marie attention que tozaki na Afrique soki biso tozaki na Afrique na yo olioko luka place olioko lekela imbécile mutalukuta tango tozosala prince yo toko mikumu sozo muta makasi tango tozosala prince banda pa ba sirve bavandaka na centre d'accueil ti tokota na amphithéâtre oyebi aventure ve pirate asalaka yo obanaki mimona muta makasi omoni ndenge atombolaka yo abamba na mabele yo Jean Marie yo omikumisa muta makasi yo muta makasi te na Kinshasa pe otikala kosala panique te ya bakatiere mosusu oyo toyebi bapapa mosusu tokotanga bakombo na bango te muta makasi ya nini lokolo simbi papa simoki maoki angani oyo bamindele bazwa kofukamela yo bakofukamela yo obi okosala lingomba biso toyosambela lingomba na yo ozokumisa 5 mois na lobaki na yo nkolo Yesu bato nyonso te balandaki nkolo Yesu po babikisama rien bamusu balandaki nkolo Yesu po balia po bamela ndenge moko na yo ozobeta bombardo ya tango wana le ozozwa basi ebele na kimbangu yo na yo kaka Jean Marie ozokotaki Mario toyebi makambo na yo makambo na lobi na yo misato soki eza lokuta sala émission idiot ke tie imbécile to fingi yo poza sumuta kopesa respecte papa de ngenda tata molimo sanda lobaka na biso na biso ba misi doza bandeko to bota mi tata moko mama moko me yo musala bandeko sala kolinga ba misi na kata faki mama Manzei azaki misi nti ozota kuna na barumbu soki na zone Kinshasa bana ovanda soki na Kasavubu kokende kolandaka mama Manzei na Kimbanseki ka boko mama sina umbali yo sindo yebi yango te oza ventrier lelo ndoko mundimi et puis ozo ba makamba kitoko te obi combien de fois ozo bebisa milimo bato kuna na poto zali yo na John Mark to kansaki le mususu boke na poto boko sunga lingomba boko sunga nkamba boko sunga Afrique pozoke sande ba bêtise kuna na poto maji wana bozozwa ya mde komsa bino ndengo wana me boko kende bino moko na ba discipline na bino Jean Marie imbécile na yo na lobaki na yo papa denge na lobaka na bino parmi vous même ici sont là les wana ozaki na Kisangani ngano yena Kinshasa teta ko papa loba makambo ngo obilaki penze ko zano misa papa te po emisa papa ko zana ba comportement boete ndako ni même ko ndako zana ba problème ndako ba bomba ka makambo yo na ndako na foyeno même ko bota na poto kuna yo na mwasi no boswana kate so to ko silikila bana na yo te soki basilikili mundimi babeti mundimi ba pinir mundimi nzamba sala li felo po anini tata nzamba sala li felo po anini pona babandi lokola papa na pesi papa pour raison
lokolo ozano ate oyebi no ozali ozano déjà te yango wana ozosala boye komi no mafu oyo ekoya na vi na yo me okokende yo moko na badisciple na yo zoba ya mobali nde balokola monene eza mibale te moke mpe eza ndambu te ndenge yo ozali nde mpe balobaka masangoli yango na moto aza na mino likambo loba yango na moto aza na mayele donc tozomona ondire okomi obesa biso mabaku Jean Marie oza no mayele te monene ya pamba molaye ya pamba ni sagesse ni intelligence eza na yo te mpona biloko nyonso mibale soki ozalaki ata na moko okosala babétrise ozosala te kuna na poto ovandi mpe na télévision ya mama na yo otia mblema bato ya mobutu abanofinga bato imbécile na yo omoni ndenge osambo omisilisi valeur loka je na biso balege to banopesa respect tokopesa ozu respect te tokende otina suka biso toza pembeni ya Afrique du Sud tokoluka nyonso banosala na Afrique du Sud mabe okomona zoba bandeko na ngai bamusicien bomitungisa te mpona likambo ya Jean-Marie Tobandi azaki mbangisi te de soki bato ya 26 balobaki ke mutuni esalaka bien te baza na raison mutuni esalaka bien te bolimbisi oyo asengi azosenga bolimbisi akende kosenga epai ya bato oyo afingi yo okondima bolimbisi na ye antake ki afingi yo te ayebi bato oyo afingi aluka bato oyo afingi asenga bango bolimbisi bato oyo amoni ke baza batufi bandoki asenga bolimbisi ndoki ya liboso eza kutu ye pena ndoki ya liboso aza pe musicien ya satana po aza musicien kimbangisi te po bamusicien kimbangisi nyonso tu bamusicien tu batambola na Papa Diangenda à part quelqu'un oyo bakenda na 26 mais le reste batikala baza bamusicien babetaka ti lelo bamikolo nyonso tu wana bavie ntuku bavie njongo batambola bavie constant bavie ngei bo wana nyonso tu babetaka tolo te mpona bayebi ntina ya miziki bayebi Papa Diangenda soki aza nani bayebi Papa Simon Kimbangu Kiangani soki aza nani me ye lokola ayebi te mpo aza ndoki pena tala nano kutu mungala kutu avandi soki na poto mbula boni mitala tonalité ya lingala echangeaka te po aza mungala ndoki soki boyebi ye te aza vrai ndoki vrai satan o Papa Diangenda ye aloba pena bo baya mpona babungisa bana ya nzambe bango wana bolanda bolimbisi na ye te bolimbisi akende kosenga na bato oye afingi me yo kondima bolimbisi na ye yo za nani akende kosenga bolimbisi na ba oyo afingi. Est-ce que yo pena musicien oyo tambola na Papa Diangenda oyebi Papa Diangenda de A à Z okotikala kofinga ata mwana moko ya bapapa okotikala kofinga Papa Simon Kimbangu Kiangani okotikala kofinga Papa Zako conseiller direct ya Papa Simon Kimbangu Kiangani oyo aza musicien te aza pe kimbangiste te aza sans position ni na 3 ni na 26 yango na 26 babengana ye parce que aza makambo elengi te moto esalaka bien te soki bozolanda Tobandi bokobungisa bamémoire bokobebisa bamémoire na bino pamba bolandaka na bino Tobandi te moto esalaka bien te aza musicien bamusicien moko bakota kaka mpo baya kotungisa bana ya nzambe bakobebisa mémoire ya bana nzambe botala baémission asalaka ezanga ntina soki ota mpe baémission yango mpe bato batalaka yango mingi te par rapport ya baémission baninga de bolandaka na bino Tobandi te aza musicien te aza kimbangiste te akotikala mpe kotikala kimbangiste te aza zoba oyo kimbangiste yo musicien oyo kofinga Simon Kimbangu Kiangani oza musicien te oza mpe kimbangiste te oza kimbangiste te aza kimbangiste te bolandaka na bino ye te bolimbisi na ye kuna. Voilà. Takanisi bouti kolanda wana bino mo boyoki eza mulai eza la suite nango nakanisi peut-être mbala sima to chela bino suite wana nyonso pona laksa bino ke makambo au moins guerre ndenge komi ba missile ya nyonso zolega au moins jamais moto entre ye Tobandi apo nani akoya waya ko laksa biso bala na ba preuve la puis biso chela bino ba preuve la puis vous omona donc eza ndenge ka balobi wana
mutu na ye esalaka nango vraiment malamu te biso mpe tolobaki yango bien avant ke soki ozotala donc ozoyokisa biso bato milai minene soni ozoyokisa biso soni mpena en tout cas estce ata en tout cas papa to bana estce basalaka ndenge wana ayokisi biso bato milai minene soni ozomona okosentir mpena ke mutu ntango azoloba donc mutu na ye ezosala vraiment bien te mpona nini parce que baanalyse na ye mbala mosusu akokumisa likambo na même manière azwa koboma yango lisusu okoyeba te azobundela nini okoyeba te azolanda nini soki toyeba makambo oyo toyebi ke déjà donc ye aza na déjà perdu mpo ayaka na ye vraiment sosi na église te mais ezali mpo na yo moto vandi na ndako na yo mingi eza mpo na ndenge wana parce que mingi oyo boza na 26 bozwaki ye lokola moto moko oyo aza lokola leader na bino bokokende kopesaka makambo oyo mingi ye moko adevole bakombo na bango eza mawa mingi osolaka na mutu ozomona lokola mutu wana aza ndeko na yo nzoka nde azokende na nsima ngai nayebisaki bino yango kaka ndenge boyebisaka ye makambo ndenge wana mpa kotanga bakombo na bino nalobaki yango te yango tozomona ezobimawa omoni sikoyo ndenge ekomi donc akomi perdi alobaki lokola makambo omoni mutu aza na raison avandaka calme azalaka patient biso lobaki na biso awa ezali FBI systeme ya FBI na biso baagent na biso mosusu baza bato oyo bavivaka na mokili oyo bamonana na misu baagent na biso mosusu eza baange baza baagent na biso awa ludikikilo kasi ngai nakovanda kaka boye namoni kaka bayelinga dossier na motu moko boye oyo aza invisible ayelinga dossier talawa kende boye eli nazwi bainstruction wana nakoya nango bomoni mpe kesalika moko boye oyo ozobaka bino eza bavérité parce que peut-être mosusu bokokomprendre mpe ndenge nazolobela yango mais eza kaka ndenge wana donc toza awa ezali bureau central d'intelligence awa donc FBI kutu nsima parce que baagent na biso mosusu baza bato oyo baza bainvisible bamonana boye na miso te nakovanda kaka boye pambala moko bayelinga dossier babiso tala awa akokende mpe soki par exemple nga na yimi na likambo sokabisanga jomak osoyima na likambo zela nake kozwila yo réponse ya likambo wana abi ozela kosala na émission te zela moke pesanga 3 semaines akokende ntango akokende okomona la même personne oyo kaka bandaki makambo wana okomona message moko ye ni otala likambo yango bandeki koluka ye ayeli yango ozomona eza kokola neti document na bango banomaki bango wana banomination ya bacharge de mission nabumisaki yango wana nazoyeba te na tia yango wapi mais là nazalaki na besoin nango moko ya baagent invisible aye abi jomak yoso na besoin yoko osali ti 3 bito ozolaka toluka yango bopesanga dossier wana napesi ye dossier wana bi nazelanga dans 2 minutes nazoya agent invisible akei d'après 2 minutes nazwi yango ozomona après 2 minutes namona ye moko kaka apo atindelenga yango ne parce que nazalaki nango besoin mpo na nalakisa na bato ke bato oyo bazali nome na signature ya ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani chargé de mission nakanisi ntango na tie yango bino moko mpe bomoni yango parce que awa meme bino bato bobombami bosala yango na omoni ntango nazoloba peut-être babiso bokokomprendre te boyebi ndenge nini kaka bazokosinsiste na likambo parce que oyo biso tozomona mosusu na koloba ngo awa te tomonaka makambo to toyebi makambo yo kozala obombami meme na se ya fin fond kuna obombami otie vunga boye otalaka na se kuna me biso ya toyebi yo ke yo ozotalaka na se kuna ozotiaka songisongi ozobeta systeme ya debabord awa na moyo okoloba boye na butu okoloba boye na moyo okoloba boye na butu okoloba boye bato wana nyonso bakobima bokosala basysteme na nyonso na ti makambo nyonso ekozonga na nzela réconciliation ezali bolinga te réconciliation ezali na lere ya réconciliation fo bato bayeba epai nini tokendaki mabe parce que bobosana te même si lingombe ezonga ensemble tokotikala bato makambo mingi olere bapapa bazalaki oyo bato bazalaki kosala bato wana bazalaka misusu bazala susi na bomoi misusu bazali kanisa na ntango ya bapapa bango misato okomona bafrance wana baeurope bato bazosala badega malgré bapapa misato bazali ebongo na ntango oyo na makambo tozivre oyo bobosana teke bato bakotikala kaka bato ndenge bato bakotikala bato sikoyo lere ezosengaki sikoyo tosalanaki mabe deja tofingani tolobani bamakambo tozoluka tozonga elongo nini oyo fo tosala mpona tofonctionner ensemble ndenge tozoluka tofonctionner ensemble soki otali komona ndenge bato bazoraisonne
na ndenge bato bazosala makambo ozomona ke moto oyo meme ozobi soki tokutani pembeni onire eloko moko ya malonga eza te ozomona biloko wana donc eza sikoyo yo sikoyo obanda kosala bacalcule wana etanke mutu obanda kosala babondeli oluka kobunda odomine nanu nzoto na yo kotala kaka teke réconciliation tokobeta maboko me na kati motema na yo ozokoka kondima teke toza équipe oyo azalaka gardien oyo aza numéro 9 oyo aza numéro 5 mutu na mutu na role na ye place oza kaka même na paroisse na yo oza na 26 oza na 3 surtout na 26 yo oza gardien est ce que gardien fo akoma taka role na yo ya kigardien ya mabale malamu yo oza médiateur oza médiateur oza mpe na role na yo koyo batekanga na lembi na osala mosala mingi na ake na défense na mata na moke na attaque nazonga te yo role na yo yango wana ozomona yo mpe oza réserve eza lokola neti na Barcelone Messi role na ye azobeta 10 wana soki abetaka 10 aza wana sikoyo yo oyebi ke ye nde titulaire azobeta na poste wana me yo oza réserve soki équipe eganye oyo baonga bozocanga te bobimisa Messi bocanga non biloko wana mitalana na kati na yo estce nga nazokoka koavale ke ti tozali awa soki tolobi makambo ya média na internet na makambo ya église kimbangiste mutu oyo pena ke bato bazolanda bato nyonso ezalaka jomak fo koka koavala yango fo koka koavala yango mpo eza vérité réalité eza ndenge wana na internet atozo na plus de 4 millions de vies 5 millions na koloba presque 5 millions de vies okotala tumwa tu basite ya mike lokola neti irateliki ndenge wana eza même pas na 1 million de vies na chaîne nyonso même pas 1 million ozomona na nini wana même pas 1 million tala bango sikoyo baza chaîne ya monene na église ozomona mosusu nalaka ye kuna ye moko kaka la même personne tobandi alobi bazwa bato nyonso oyo basalaka bakombo yo otie kombo ya kimbangu na site yo yebi bato boni oyo basali bamakambo na bango bazwi kombo ya kimbangu batie yo okende bato nyonso okende kopekisa bango sikoyo bombilo momona elongi na ngai te bisiko soki nasala yango anonyme nazotia makambo eglize okoyeba ndenge eza ngai bozokoka kosadapte te na mokili ya lelo epi mpe eloko mosusu bato mosusu oyo omoni moto azoleka azosala baémission mosusu obengi ye journaliste mosusu yo oza journaliste est ce que journaliste azalaka boye est ce que journaliste azalaka parce que bozokoka kosadapte te na évolution oyo ekomi na mokili ya lelo boza toujours na makambo ya kala na motu na bino bozoyeba te mo monde évolue ezali kaka te komoni moto alekaka na télévision azoloba makambo obengi ye journaliste donc wana nyonso bato nyonso bakofanda na bandako na bango na bafacebook wana ndenge basalaka baza mpe bajournaliste parce que soki afandi omona azokoma makambo atie foto namonaka bato ebele batiaka yango oyo pere mpona kotanga bakoma bato awa te me neti yo ata yo kaka ozotalanga na facebook na yo dimanche okangi bafoto otie okomi makambo me ozwi message otie ozosala ozopanda sango te ye mpe oza journaliste sikoyo différence eza wapi na biso na yo moto osalaka bongo na facebook oza journaliste sikoyo tokobenga yo nani journaliste mpe tokobenga nani sikoyo différence eza kaka ke bato mosusu baponi basala yango kitoko balobi ke lokola eza ya nzambe na kosala yango kitoko bamisusu bazosala kaka meme mosala me babi yango tina te na kosala yango kaka tina te sikoyo yo ntongo omoni motu moko azosala yango kitoko olatisi ye kombo ya journaliste yo moto olingi na yo eza foti yo olingi na yo parce que tozoyeba mpe kosala différence nani azalaka journaliste aza nani présentateur ya bémission aza nani moto oyo azosala show na boye aza nani parce que bozoyeba te mokili eza koévolue makambo mpe eza koévolue ozomona donc awa na internet bolanda fungola matoi bien awa na internet moto oyo alobaka makambo ya église kimbangise na ndenge moko individuel aponi ka aloba makambo ya église kimbangise na monde na mokili mobimba oyo aza na bato balandaka mingi ya les deux côtés partout oyo aza na bavie na baere moko regarde ebele awa na internet ezanga sikoyo moto oluka réconciliation fo ondima koavala yango soki ozokoka te yebake meme ta tosangani lobi okoka no mpe kaka te donc eloko nano wana na place wana kaka exemple moke ezolakisa kaka ke donc nano okomi na niveau wana te sikoyo bagenre ya bato wana bango nde bazalaka kafando nde moke atali boye alo papa tobandi nga nalandaka yo mpena papa tobandi pardon
mwana mobali oyo Jomak sala na émission expliquer loba na ye expliquer nano parce que nzambe lingombo oyo bato bazalaka bazoba te parce que mutu soki afai na ndako na ye alinga mona makambo oyo ekolemisa kondima na ye yango bayaka bato bazalaka asali azongi lisusu c'est pas pour rien bozoyoka bapo bazotanga kombo Jomak bazolobaloba makambo azoloba parce que bayebi ke soki biso tonia neti video na tiaki lobi eza déjà presque nakoloba ekoma ba 3000 vues déjà akomelanga bamessage ya po wana site na yo wana bato batanga na kosukisa yo mais amoni makambo oyo alobi wana ekosala retour yo moto ya 3 égale à 1 benga papa Katembo benga papa Katembo loba na ye ke tala bato oyo bazali na niveau ya likolo ndenge wana na kati ya église na biso makambo oyo bazosala ezoyokisa papa Simoki Mbangu yanga ni soni fo kosala quelque chose botya bango pression même ngawa soki na kotya yango eza kaka po malgré moi mais eza makambo tokotya te eza makambo asoni makambo totyaka ako mpona koavouer binoko ezaka soni moko donki mais choix eza te parce que soki totie te bato bakoma kondima neti makambo wana eyakwa biloko bapo balobaki wana na babiloko babise balobaka na oyo babene balobaka mais na makambo asoni donc là nazotya ngo nazoyeba ke eza kwa nazose poignarde nga moko mais toza na choix te fo toya mpe topesa version moko normal mpo bato bazala na eloko moko bakomonake neti sikoyo makambo oyo osalama sikoyo bomoni ntango tobandi azoloba makambo oyo abaningisa bino sikoyo bomoni moto efandaki nie le wana sikoyo baange invisible baagent na biso invisible esinga coma zala calme ya boniko zala calme toke mosala baange wana invisible baagent ya FBI invisible ake tofandi nie bonika joma osasubi biso te parce que nazwi bainstruction wana nayesingaki zala calme fanda tozoya ntango baye na badossier naza na biloko ebele awa bokomona lelo tokoloba makambo ezalaka ke tozoloba makambo oyo eza vrai oyo ke eza ndenge ezosalama wana tolobaki na bino ke lingomba ya 3 égale à 1 lingomba ya 3 égale à 1 malgré balingi kombo wana te mais kombo yango yango na parce baza mpe na uniforme wana lingomba ya 3 égale à 1 ezali lingomba ya kimbangisa lisusu te parce que makambo oyo ezosalama kuna eza makambo moko te baeglise ekosala yango jamais eya makambo basolo te sikoyo soki odenonse yango solution ezaka tala koto ale tya mbelidi boma ye ozomona boma solution eza kaka boma ye tosilana mpo azoloba mpe mingi yango na ndimi makambo papa Ribin bantimba alobaka ti lelo likambo na ezongela nga na motuwa ndeko na biso papa Ribin likambo wana alobaka ti lelo ezongela nga na motu na etourna nga na motu ti lelo ludikikilo alobaka likambo moko interesa alobi ndenge bakimbangise bakomi lelo faut sala très attention parce que soki ozo kodenonse makambo oyo makambo bakosala mpena ke baboma yo vis-à-vis na solo mpenza parce que na butu baluki bakoki te baboma yo mpenza na bomoi boye basali yo likambo moko ya bien te na biso batieli yo poison na biso basali yo likambo mpo ntango yo mpasi kozwa yo balobake omoni ya mpo asalaki boye yango na nzambe abeti ye likambo wana ti lelo tourna nga na motu namonaka alobaka likambo ya solo ezalaki inspiration tali ndenge bato bakomi eske bato mingi ya nzambe bakozala boye omoni mpena motu aza à l'aise neti apo ndenge wana chargé de mission ya chef spirituel papa Simoki Mbangu kiangani akoya wana pe aza kosala bensilte azoloba na kati ya nkamba botala yo kongo na bimama na ngai donc osante mpona ke sagesse eza te nalobi eloko mosu na ngai aloba yango bino okanisi ke mpona mbanga pena ya mbanga ya koloba makambo biso eza nango te ke toloba makambo mpe to se déchaîner pena ke toloba makambo na yo moto ofandaka na ndako na ozalaka na 26 yo so ozala makambo ya koloba ke tolobi pena ke tobana mpe koloba bilobela yo kasi makambo ya koloba ezangi mais mpona nini tosala choix ya koloba te ndenge wana parce que soki bafungoli yo meme yo ozotala nga bafungolanga motu na yo na motema no na kati batala makambo ya na kati nasi mokolo wana kaka bakolongolo na église parce que makambo moko eyaka na kati ya mituru awa eye mpe na monoko awa neti oloba yango kaka mais soki otali kote oyo oza mondimo tyo awa ofandi kaka ezali yango na différence
kokanisa makambo wana ezoyanga na motu eza komekama ozomona ezali eyanga pena même nga avant aloba mbala mosusu omona pena ta mosusu omona be mokomosusu asali mpe video na beti pena makambo mais quelques minutes kaka natie na bloka yango moni nakanga na kanda mingi na bloka yango miso na edita yango lisusu na longoli baplace na longoli baplace voilà moto mwana nzambe azalaka ndenge wana elingi koloba teke bato bazokende koloba bango baleki monoko to baleki koyeba makambo ya ngambo mosusu ki biso non yo ndenge ofandi wana na 26 ozwa pena na makambo pena so babi pena banda kobeta yango awa opanzi mpe mais tala osali choix olobi ke oyo kanda yango talaka mpona kolobaka makambo omonaka makambo na oloba eza vrai talaka so tokutani biso na biso makambo tosolaka so bazwi mikro batie wana be bakopie oyo na se bakobenga na l'église parce que tosolaka makambo ko oyo bena bokoma oloba makambo oloba pena makambo nga pena otali koto bazana olobi pena mais lelo ekoma na nini boye frère ame ozomona frère ame parce que otali obi tofanda kaka tali koto muto tososola ye kaka obetelaka mokoto pembeni mais otali kaka obi me ofandi kaka botie tiaka eloko wana motu na bino okutana bino na motu botanga bino na kingo même ata oza mama ozokutana na église otali kaka motu wana ndenge azosala oza kaka okange na kingo otindika ye kaka train etambolaka likolo na ye kaka mbama ya masolo esila mais lelo okozonga otalobi te naza mwana papa simoki mbango nakanga kaka motema place wana nde mwana nzambe azalaka ndenge wana balobi kokota na kati ya komekama eza lisumu te me kokweya nde yango nde eza lisumu ozona liloba ya nzambe kozala na kati ya komekama eza lisumu te kokweya nde eza lisumu okokanisa makambo ozoyela yo parceke cerveau ya motu eza na porte te banjare ya makambo ebanda okota ozomona so na tout so tokuta na kopete pene so tosali boye akoya su isenga boye ezo eza komekama mais lelo okoma deba réalité ozongi mutu obi okritika motema alors bino bato boza na ngambo wana boyebaka makambo wana kokanisa te somoni bato bafandi nye ondire baza na bato ya monoko te baza na bato ya makasi te baza na bato ya mbongo te baza na baintellectuel te bafandi kaka bazaka babolole bafandaka boye non eza lokuta bokosanaka bachien méchant pena na ndenge moke te bazali oyo penake soki afunguli monoko ya kokima bato ya lufundu penda yo bazali bafandi nye parce que eloko moko bazomonaka wana yango nde ezozongisa bango bako bazonga bato zonga différence kaka yango wana mais totali ke soki mpe tolobi makambo te totiki kaka bato na baya balobaka nyonso baza nango besoin lodi tokozala awa te tala makoko mikala azalaka biso su te papa oyo mpende makambo oyo balobaka tokanga yango oyo mpe balobaka te bakenda yango biso totikali sikoyo bo tozotelengana talaka siko so pene tozalaka na mwana mikala ata mosali nalobaka moko mpaka sino mbanga alobaka ozomona lelo oyo aza na biso su te ntango na ye asakei yo na nga mpe tokoleka me tokotika histoire nini so toyebi kaka ke tofanda kaka tozotala kaka bato na baosalaka makambo baosala makambo lelo oyo tomoni esika bantu wana bandeko na biso na bakomi yango wana tokokontinue kobuskile bato nyonso bakokoya eza mateyi moko po eteya yo oyebake na vi na nga boye tanki mbangise poste nga na fandi poste na nga ya numero 5 nabeta kaka wana parceke tozobeta lokola ekipe moko oyo aza numero 9 ye azala wana na 9 oyo mpe aza gardien azala na gardien na sport ya vi na yo soki outilize baprincipe wana okoya komona ke okozala na problème mingi te ozomona 0 mpe eza chiffre bamosu omoni 0 eza chiffre bamosu bakanisaka ke 0 eza chiffre te 0 eza chiffre moko to makasi parce que eza 10 dollars allez soki babakisi 0 nsima nango wana ekomi 100 dollars ezwi importance mbala moko mais biso nyonso ninga tozala kaka bachiffre moko lokola 1 2 3 na ba 9 te 0 mpe eza chiffre soki yo oza 0 zalaka 0 mpo oza na importance na yo baa na besoin na ere moko balobaki penalty yango wana coupe du monde sikoyo mpona kobeta yango foto 0 ya kobeta parce que 0 wana ta penalty te fo ekota kaka po toganye ozomona bakoya kobenga 9 te 9 beta penalty wana te
Coupe du monde, finale, prolongation, ba penalty, lorsque 4, 5. So, bango siko, donc 5, 5, ola ko chabili boso, yé moutanine. Quand adverse ba beti ba raté. Ba bi siko allez, nana ko betango. Ba tal l'équipe, ba bi 0, yo kaka mtrobe ta penalty. Parce qu'il y a un ratage jamais la penalty. A raté. So, voilà. Yo 9 ko baté, abo tchanga na bete, 0 nta ko betango. Quand 0 ko beta tché, équipe est gagnée. Donc, nous devons la réconciliation. Et si kayo fani, so ko za 0, va dans la place na yo na ki 0 na yo, oza l'importance na yo na R na yo. Zuwa wana ya kusala ke, bongo po nini yenga ite. Bongo bino bodo ndi malikambola, nene nga ye. Yamana bodo kene sima ya bato e bazana bango ba nini pena ya solo boete. Ozomona, po ndo kene ko pesa ka bango makambo. Yo to chelo mtema, yo loba makambo, lobango. Moni ya kende kuna siko, moni voto komi. So lo banda bina sima. Ozomona tala makambo. Ozomona ko balika boyo ki papa Charles alobiao. Ozomona matei. Biso yo to kangara kaka makambo oyo ba papa na biso balobaka. Yango na éducation. Papa simoki angani, alobaki makambo. Makambo alobaki ne bandeli. Ti lelo biso ba jomari yango to telema kaka ti lelo. Ba papa na biso pa toka papa Martorel alobaka. Toka papa Simo King alobaka. Toka mama Solange alobaka. Papa Christophe alobaka. Papa Armand alobaka. Papa Paul alobaka. Ba papa na biso mama Christine alobaka. Mama Emilie alobaka. Ba tu nyonso ba papa na biso ba teyaka biso balobaka makambo. Alors, sikoyo soki biso to lingi to loba to appuyer makambo so to kozwa exemple. Kana makambo ba oteya biso ti. Mo wana. Donc yanwana esika yoza bomo na kala ya wale chez bandela filme ango e bandi sikoyo siko po filme ango za intéressant okoya na piège te tala siko telemi est-ce que makambo ngana za ko telemi la vrai tu la numéro 0 zala na 0 na yo place oza 0 ko luko za la 3 te ko tala ka te bata 3 musapi yo po za na 26 zoma so za la 0 vanda la 0 soki même mobile na yo mwasi na yo bien koko na bino aka numéro 0 ko kene ko militer sima na ete po ya ko ma numéro 9 e ko simba te kipe ko pola ozomona e ko simba ta meri kuna biso siko boye ba ko tsaka te 0 ba tsaka réserve fo so ba penalty ezali po ba tsaye ba ko tsa 0 abeta siko yo lokola 0 aza muta famille te ba futa na bango embo na normal donc to zo ba principe wana to tsayango ndenge to yoki na réconciliation to comprendre que batu nyonso wana oyo baza ko ya mabe ba ko tikala ni polele ba ko zapena ndenge ba longola bitabe donc ba ko nyonso pene ko tikala polele to mona ngo la film yango na mutu aza na vérité ala kana patient akena mbango te ala patient aza calme tala siko ba dega to ba nyazo ba na ko suki sabino ngai na tala mwana mbalo tala garçon na ko simba bino na mirenga otuna ide kabuta na bato est-ce que otuna kite ou même ça yo que nani ba joma kona baza batandenge ni otuna kite oza mbala mo ba ni o siko attaquer est-ce que otuna kite utala bêtise c'est ça vraie bêtise ba tuna kababi ndenge ni kuna siko botala sikoyo na kanisi c'est chauffer déjà kuna na nkamba parce que soki penda na ibiki même atama comme ndenge comme bato bazaka même bato donc ils ont chauffé kuna faut échauffer yo pe mutoza bisika yo fandi ozaka na 3 égale 1 tu as téléphone benga papa bozo exception soni penda ndeni bino ba kondiminene boy boko sala makamba boy bo suspendre na nuye abima na makambo ya internet soko boko banga ko benga na libanda lingomba abima nano na makambo parce que ezo yokisa papa Simo Kimba nganga ni soni si ya kosakana te. Donc toujours le bango malgré biso normalement to ko to ka soni et le moment na yo pe ka soni mais to la choité parce que to lobi angote bon on va aller ne je me dis bablo ouais babalo ba sa ba vidéo na bango mais quoi ba to lobi to komana bon répondre na no pe et bon bi na pe jo Mario yo zo répondre te bat lo la ba po na ba pa ben ba lo ba makambo zo répondre te moni azo lo ba zo ka bien si ko tango zo répondre soni quand ma cheli bango extrait wana ya yemo ko bena zo bandenga zo yiba mbongo moni mona ka flash mukera to la na wana documentaire izanene moni soni ndini yiba mbongo nzambe chargé de mission chef spirituel
iba mbongo ntinsani alubi yango mpe na kilongo za soni bato pena na bino bato boyeditaki filme wana boko longola yango te soni biloko ya ndenge wana eza ebele ozomona biloko ya ndenge wana eza ebele yango wana esika yo mwana papa Simoki Mbango ozali ocomprendre ke réalité ezalaka kaka moko. Scandale na ndenge kuta mokete boyoka bino moko ba insulte ebimi na monoko ya moko parmi ba chargé de mission ya chef spirituel représentant légal ya église 3 égale à 1 oyo ezwami kuna na nkamba boyoka bino moko oza zoba yo mususu na yo na ba Jomak ilungi lokola makaku pende tele azoloba azame ba télévision azoda so finga papa Simon na télévision na papa Zago na ba conseil de na ba kimbangisi Jomak asa ba leçon Jomak ilungi lokola makaku pende tele azoloba tout fina yo simba kesika simba yo ba te papa Simon montanga na sana ba soldat venant solo biso ba po salima oyo boniko apo salima mona mongala tsamutu bakata naza na nkamba Yerusalem Jomak ilungi lokola makaku pende tele azoloba tout fina yo. La vérité, écoutez qu'à la belle, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Bote mingi na bino bandeko balandi ya Kimbangu 21 aizolo ya bino Jomak soki tambali nakanisi tokomi na biso na suka donc wala ezalaka mwana ni mokenda lingana sala parce que nani mikolo ezana bamoi makasi ezawa donc bana mine na oyo ezosala mpe molunge mwa moke donc nakanisi bino mwa bocomprendre esika nini oyo tozali epai nini oyo tokomi bokontinue kolanda tokokontinue kosalela bino baanalyse wana parce que toza na batravail moko tozosala awa moto akosa bino te soki okoti na internet na makambo ya papa Simoki Mbango chaîne oyo site oyo page oyo eza numero 1 ozomona numero 1 oyo awa numero 1 oaza teke tosala yango par hasard akanesi ekati mais tosala la conclusion na ngaka awa numero 1 tando lobi numero 1 ezali donc number 1 donc place ezali kokotala makambo omoni mpena ke makambo oyo nazotala awa eza mpena masolo donc ezali awa na chaîne na biso oyo ndenge ozomona awa na Jomak 1 blague à part nayebisaki bino yango mokolo wana kuna nalingi nalakisa bino yango lisusu awa parce que biso naka système ya preuve à l'appui ok awa screen capture ye awa omoni page nanga ya YouTube yango oyo parce que mbala mosusu fo kozongelaka mpo bato bacomprendre botala la page na ngai ya YouTube yango oyo soki otamboli na internet okoti omoni page moko eza na makambo koleka oyo ya koyebisa ngai donc nakosenga mbongo okosenga donc nakopesa prime moko mpenza en tout cas voilà eloko nyonso koloka soki olobi nanga meme kanga chaîne na yo yo okosaki biso na kokanga chaîne yango yaka awa oye awa otali place ya about cliquer on about wana na français quoi à propos donc ba vidéo comment awa fona changer on a changé de comment de ba vidéo ça on a plus de 900 vidéos tala ba vie awa 4,917,266,000 4,917 yango yao apo mwana mongala talao yango na olakso ya kateliki parce que olobaki yo na bachaîne na yo wana bato kotayebi ne kote mosala yango malamu te bato batalaka ne te apo mwana mongala tala yango 4,900 soki combien siko tokende pa ya papa Lambert botala émission masolo yango kotozali ebetama émission masolo tokende émission masolo ya papa Lambert kuna 4 millions siko tokende émission masolo yawa
to cliquer vidéo na ye ok tak ba komi émission na solo o cliquer wana yango ya ba komi Lambert Makwemimo to ke siko na propos total pe ye ila ndeni to cliquer wana about 422 513 apo mwana mongala tala ya nani yango mwana mongala tala ya mtu na papa la meilleure na chaîne ya Sony unaona 400 kuna 4 millions akokisema 1 million te apo mwana mongala mwana yango tikoto kile na rateliki Tokena Ratelki, parce que le système à preuve à la système à FBI, pour preuve ça. Ratelki France. Tu es dans Ratelki France, tu quoi? Pour cliquer dans Ratelki France, tu cliques à propos, là-bas. Il y a 378 956. Voilà mon gars là. Au moins, il y a ba vie ezali ba vie ya chaîne wana nyonso ba vie total ya ba vie ya chaîne wana kuna pa nga 4 presque 5 millions siko awa nga izaka individu mo oyo ko ya église mobimba yango mwana mongala olutala tala ko pe yango mwana mongala tala vraiment et puis il y a ba vidéo awa yango ba vidéo vraiment mwana mongala après to kesiko na Ratelki Europe wana yango na nene ba top canal na bango kuna o basala ba nini yango Ratelki Europe wana zavi Ratelki France to kesiko na Ratelki Europe oyo ba basala groupe abatu ba travailler awa donc eza équipe mobimba bana na studio bana na mutu donc yango yo oyo donc toujours ba internet to ka media inter nako kende to nako sala mission yango bango ba koma na 1 million 907 000 yango ya na kwa ndenge na lokota boye po lokota ndenge wana oyeka kawa obeti Ratelki Europe oklika ngo tango bimila yo mona photo yo cliquer kana photo wana to cliquer photo wana cliquer photo et ko tsayo siko yawa. Alors, ce que y a à propos, peut-être que tu as un système français que tu as à propos, en anglais, il va about. Et puis, channel, community, playlist, et puis vidéo. Pour nous, on va liste, on va vidéo, on va yango. Ok? Moi, mongala. Mon yango yao. Alors, ba abonné, na audio, ça n'a pas ça n'a abonné. Ba na abonné, 3690 combien? Tu vas me abonné na moi. Les gens ont abonné, vous avez presque 8000. Vous savez, on a un individu moral. Dans la vidéo de Chagi Lobby, sur le pays, tu as l'examen de vidéo de Chagi Lobby. Moi, mon gars, Folanda, moi, mon gars. Pour chama crédit pour Hollanda. Pour Tala. Pour avoir l'université, au lieu de la Maramubela. Il y en a qui cliquent là, canal. Il y a qui cliquent ici, quand vous côté là, ou cliquez ici comme une vidéo. Vous voyez ici quoi là, il y a un mot là. Cliquez vidéo là, na si bon mona un mot là, vous tala, na tchadi on va lobby à tala 2732. Oh et bon on va vie, te ba vie wana chiko ezali batu. Batu oyo baza kotala yango baza kopartager parce que objectif ezali ya kopanza sango ya koexpliquer makambo bozomona sikoyo 2700 soki combien yango na chaki ezalaki awa chaki yango ya lobi awa lobi ko donc lelo oyo ezalaki date ya moya mwana mongala tala yango mwana mongala tala yango alors bino nyonso botalaka soki na obike donc biso awa nde place masolo ezali yango ya bo tala ko ba donner yango ezali awa bo ba donner yango na mopanzi awa 4 900 ce qui combien yango ba vie et puis pe ba abonné 7555 tout ça on a 787 vidéos. Wow. Ndio bwana mwana mongala mwana mongala donc
awa eza masolo ezalaka awa eza masolo ya kosakana nango te ozomona awa toza na sérieux donc sérieux ezali awa ozoyoka mwana mongala donc nakanisi bino moko bocomprendre ke makambo tozoloba awa eza makambo ya solo alright donc soki ozwi message oyo otali video oyo partage yango tinda yango soki eza mpe na lien tindela mwana mongala bato nyonso batala bacomprendre ke masolo nde eza awa toyaka malembe tokendaka mbangu te tofingaka mpe nakolobaki oyo soki nini nakoyoka kanda mesha parce que naza mutu me nakoyoka te naya nafinga bapapa te biso toza koloba makambo oyo bapapa balakisaki biso bavideo eza kuna plus de 900 video bokota kuna bozwa video bolakisa awa yo ofingaki olobaki boye eza vide kuna bokende bokotikala kozwa yango te zoka donc nakanisi tosuka wana bye